ya ma mingi ya solo na kesho toilette bo moye baluka après benda ngamba s'il te plaît. Madesu, fufu, yop, boki, ba mélange wana to sala kisa sida son yeba. Ibongo yo liboko na likolo etengama na mitundo pa kusala ndenge. Bon bokenda osani na Saint-Denis. Boaki combien? Bokenda osala nini? Ba désordre susu. Réunion. Réunion. Siko réunion na bino esuki na muta kufi ndenge nini. Et puis ivoirien. Mais na lobi ya yo vandika boye batumo bakotishe yo balingo boma yo na bana yo ale. Ovani no beta kende na nzango. Boni boyeko. Légitime défense. Légitime défense. Ozoye ba mamozolo bata. Ngana ebi bien. Ba ivoirien. Baluka baya pa na biso ba congolais ba se venger. Ngana aki kuna na Paris na zoka ndenge ba ivoirien Château Rouge bazolo bana ba vundi. Balobi ko balanda bino bokima ke. Na okima nde na likolo tengo. C'est vrai. Nga ta na mwa muke na na grand frère na nga aki pe tengo andoko esenga monda ba wenze. Aki militaire blessé de guerre na ndenge mwa muke te. Ba tengo na bandoto batambola, c'est vrai? Et bon soir la muke na tongo. Grand frère ba souci pour la bandoto na ya banane ko tambola tout ça. Limbisanga meyo tango lota ba marche bokenda. Olota kozo tambola ou bien obwataka. Na poser question répondre muninga. Ozolota. Yo siko lobi oke no bloqué bango de 21. Boulenge no ba loué 3000 mboa, 10 000 punda. Inspecteur Colombo ba okota concert wana. François Hollande pa lobi ba okota concert wana na momi na ye ba wana 10 000 CRS. Bino bo bimela ap. Na sali 8 ans na kenda sundule te ngap na tika libanda. Obi nzemba omba. Omba na leli. Koyebi sanga te koyebi nzemba wana te. Période wana na ofutela na ngaba. Omba na kowa. Jouana na robeta sengla kenzo na likolo na se jupa yodi. Inspecteur Likota Ngombe, ata yo moko ozomona te ke moto azobela yo na bakamadi no s'il vous plaît pardon, non poser la question vite fait après tout demander biso libanda OK. Nga pe fonda ke Ah, biso kanzana na pesi bino 5 minutes. Ah, vous en nous calme, pardon. Modogo, tout ne eloni ne gars na château jour avec qui frappe. És itt van segíteni téged. Ő akarja tudni, mi történt a kikötőbe. Ott voltunk egy pasast megvenni. Haza akartuk vinni Magyarországra. Ah, le papa semble KFC. Oui, oui, Hermo. Ez a pasas ismerte az ördöget. Ő dolgozott vele. Alvia na ngoy yete batindagi ye. Pa mutomo boy. Panan. Megölnek engemet. Nem érted? Én láttam az ördöget. Láttam. Szemtől szemmel lát. Abia ka mutomo. Me kasa lo bazo ba mutomo me siko na nyango muto. Wonga na we bande. Szemmel láttam. Abia lapi. Azonga ne moské. Bongana ke dame. Te zela ko kene te s'il te plaît. Tuna ye kombo ya mutongo lapi apesa kombo na ye. Mutongo ya lapi. Kombo ne sani. Ki ez az ördög? Kit láttál? Kaiser Söze. Láttam. Ő volt lent a kikötőbe. Ő gyilkolt mind. Kaiser Soze. Kaiser Soze on siko yem tele siko tu ba frappe. Mondibo amoni Kaiser Soze. Az arcát. Úgy látom mindent. Látom a szememben, mikor becsukom mostan. Abia moni longine. OK, na comprendre. Yepsa siko ayebisa momi oyo. Elongine zandeni. Allo mama lembe. Mondd nekem, hogy nézett ki az ördög? Láttam a tűzben. Ngana banandule kala. Komona nga boete ya. Na ba periode ba lita bembo wana Stukas boss. Mamo yalantina. Oya leli yo yo yo. Ngalula mipende ya milangi. Periode wana siko papa wemba eko former siko isifi lokole. Evoloko joker. Manvuela na pointe grand-père Bozi Bozia na basala succès fort. Yo bien ngote. Le 21 ba on peut pas beta. Poza zobat. Et puis tellement zaki zengi ba mastano ba faire croire yo koza maître alors koza na tenguli bata numéro 0. Handicapé pena batia mwamba. Ngana na mona maître sato ngeta. Mundi bongo beta gene. Surtout na kini yo na ba mastano tout boulot. Moi na talote pardon a monoko solo. Na muno solo. Ngana muno solo. Obi ke mutu so sola no akangi miso bule koza mabuma ngombe. Petit on a robeto muno nga so mabuma ngombe. Premièrement moi sinon na mukanda te. Il suffit qu'à téléphoner pour mon aéroport en Jil. Ote na kosi za so makemba.
ya solo makemba obi vungule eza madeso makasi basangisa na masango na makalo kodamango kitoko awa na bike boliaka na bino ba pomme de terre eso pepa ose na maboko apo ba force olemola misapi solo zambala solo kita na kinto solo la na ko barre wana bina na ko barre comme ça ok no yebisa ba demo kuna kati lifelo ke batika musique omoni mambo osala yebangisa te donc okotika te non bagrimace no osalaka esalango batangisa sa lumbe Mouette. On vit dans un monde de fous. Les 3/4 des dirigeants sont fous. Ils font partie des loges mystiques. Pour eux, vous êtes des moustiques. Votez pour moi, moque. J'ai avalé des gaz à effet de serre. La pollution, notre dessert. Pour le nucléaire, on s'en fout de la planète. Mais quand ça chauffe, il y a la planète des singes. Vous êtes poumons de la terre. Voilà des nègres à Copenhague. Le haut sommet de l'environnement. J'ai vu M. Lubamba de l'Ouganda. Il a un doctorat en poireau. Il a même jamais vu un poireau. Sur ma tête, ça sent le coup foireux. Il veut nous carrosser, c'est bon d'enfoiré. Qu'est-ce que vous voulez sauver le Ouistiti? Alors qu'à Darfour, il n'y a pas Carrefour. Ils ont pour nous des programmes Kafou. Qu'est-ce que ça dit Kafou? Ah, toi aussi, toi. Ce n'est pas grave, je vais t'expliquer. Ils nous jettent des sacs de riz par la fenêtre de l'hélicoptère. C'est l'effet qui fait, t'as pas capté. Ceux qui créent nos guerres. Comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps au guerre. Et les armes, c'est Madine G8. Et personne n'a dit G8. Et tous les GI au niveau du GI. Ils vendent des armes pendant la paix. Comme ça, à la guerre, chez nous. Armes et mitraillettes, ils les échangent contre des pierres. Cuivre, diamant, coltan. Ça, c'est haute technologie. Ils nous remettent à l'époque où on récoltait le coton.